Awa siko toko embate. Pour rouler, je sais mais les sifflets soit cadence. Ebandagawa, Ebandagawa. Yangwe Bandagawa. Ebandagawa. Justin Mister Abidal News. Voilà. Allez Nani. Nani. Allez Nani Mélisiflé. Oula jamais les sifflets. Allez Nani Mélisiflé go. Oula jamais les sifflets. Nana Mélisiflé. Oula jamais les Michel sifflets. Mbeza. Nana Mélisiflé. Yoga Yema. Michel Mbeza. Michel Mbeza. Michel Mbeza. Michel Mbeza. Les patos silencés. Michel Mbeza. Michel Mbeza. Mon banquier. Mbote bana ya monde entier. Mwana musala na bino yeyo, travailleur na bino yeyo. Elongi ya Jésus di Glodi. Yeyo na ye lisusu na ba ekran na bino, pembeni na bino pona yo sa bino, émission na bino e bandi. Article 15 e bandi. Bozala toujours branché, scotché, cimenté na chaîne na bino HD la congolaise. Bo wana kozoba news makam na bino etali. Tolo bela rasir. Ndenge bandeko ba vivaka kaka ndenge to beta mwa lisolo ne to tambusa kaka ndenge zalaka awa to ça quelque part to eko solande ko na biso moko awa to découvrir azanani ya salaka nini donc ndenge zalaka kaka. Merci na réalisateur nanga Ramses Ekombo Corneille Bambote Belé papa cameraman nangai o sala ke to zala boye so mona nga vraiment kitoko boye Dominique Moulumba MP4 nga moko Glodi elonga Jésus toza toujours elongo même moral toza toujours soudé donc to poussani malembe to kutana invité na biso. Bonjour papa. Oui bonjour. Kombo nani papa nangai se présenter bana monde entier bayeba. Kombo nanga mbia kwembi zoza zing abenga nga Israela. Mbia kengi zozanzing zing Israela. Bon papa a to monio na maison oyo komo ya maison na nani ni maison nini papa maison eza Israela kombo wa bengela nga yango komba maison Israela to moni pe ba ordinateur eza oza spécialiste na ordinateur to ozo somba to za réparateur to yebandeko na ordinateur to sa misala nyonso to sombaka to tekaka to bongisaka donc to sala misala nyonso to ordinateur. Ouais, papa abi asala misala sur ordinateur abongisaka pe atekaka sikoyo obongisaka neti mutu soye na ordinateur ya ekufa ou la musakango et après bosala contre valeur to ndenge nini a service na to sala mutu akoya na ordinateur na yi eza ya kokufa mais amoni na zana ordinateur oyo eleki oyo yi asala lokola abakisi mbongo atiki oyo ya kokufa to sala kwa contre valeur to sala na biso yango mais c'est pas lui gars oyo yi wana ibonga to kobongisa ngo apesi soka mbongo ya réparation na biso akili. C'est ça, merci vraiment Binomo Bolandi. Il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier comme Balobi français, donc c'est ça. Papa, depuis quand au Bandi Moussala na oyo ya réparation pe achat ya ordinateur? Bon, pour l'ordinateur, na kendi lo wa 7e année yango. Na umele pena na msa na banda qui déjà na électronique cellulaire et puis na ko évoluer na ordinateur na sangisa ki yango mais na mona ki ba demande comment que belé na tiki na ba cellulaire na tikali juste rapport na ba ordinateur. Oui, papa alobi ya bandaki na ba cellulaire atikali na juste donc c'est que mon que cellulaire ezo futa na ngote yango keno na ordinateur ou comment? Et après na futa te ezaka organisation raka. Ezana téléphone mususu eza plus cher que ordinateur. Ezana nga organisation ndenga ko s'organiser au lingi eloko nini ko sala par rapport à besoin aux répondre na poser à battre. De ordinateur à cher ezali, téléphone puis à cher ezali, mais on a préféré un ordinateur, ndenge na monaki qui naza nga plus à l'aise. C'est bien un ordinateur. Oui, on se plaît dans l'ordinateur. Bon, papa sikoyo na musala oyo. Est-ce que au gagnera pe on se retrouvera vraiment? Oui, na gagnera go, so gagner te oya osala nini. Na gagnera. Et ça rapika pour gagner te mais beaucoup plus que tu vas satisfait. Mutarozala na problème moko boya ata kaka mbongo ya réparer te mais ata na loko na ebunga tu as na liboso non ke eloko ya mutu ebunga aza satisfait asepela
mbongo yaka na yaka sima yaka na pe arriva ke mutaye ana mbongo te mais ana problème ordinateur ne kufisiko sa ndini ezango loko mukiko ubongisili mais soka zimbongo aye kufuta donc yala na liboso na musala mbongo na yaka na sima yala kwa passion na biso oh eza vraiment rare eza rare ndenge lobi ke moto aye nango tiki na lobongiseli ye après na sima futi en tout cas elingi loba ke vraiment il y a des sérieux bon papa siko risque o nini bokuta nango bando banda cop na o ya ba ordinateur risque nini vraiment o yokuta nango po mato yo ka petro ebele ah bah risque c'est belé surtout pour nous on a vu ça policier bon alors soit taligara ça le calculer bien ordinateur déjà c'est belé boy c'est que ba tout simba là alors quand maman ibine mon boy simbisi abi pointer rayer ba j'ai tout monde en tout ba pointer boy tellement ndé ba moi le bara non ba voter ceux qui voleur à pointer yo receler aux endroits ko le batteur endroit au sambaté aucun de kuna bo fouter le au sombakité bazo protéger voler yo receler ba komi ko nyokola yo futi eloko o yibaki te o yiba o sombaki te allez futina manzi donc risque makasi otoza na ngwana mususu pe ezara ki ba doit déconsidérer biso mutawa tala raka milieu ozali a côté bon mieux vena que na ville éviter que a peu que arose solution eloko wazo luka arose solution na réparation oyo esengeli bata préférer mieux que les villes oh ville wana ezango bâtiment les mêmes bâtiments sont venus longba ah na kindosa na ville il y a plein de moments tu dans ville confinement on te salima ah tu ambi bango ah sali ti le oyo bazongi donc ville yango loko te mutunde mutunde sala geloko ouais balobi mutunde sala geloko mais papa d'autre part pe balobi sérieux pe za pété na bino batamisala maboko babi sérieux pe za te mutakozwa ma PC ordinateur na ya monika mzo na problème moi elo moi muke ayelio mais comme ya ko récupérer yango comme ko binisa et surtout soko solia ki mbongo comme ko binisa et donc mystique est-ce que c'est vrai en tout cas malobi ana ezana ngolo kutate hein na ko komi longola te pour na biloko na tokutana nango awa bazali mais en vrai dit mutu oyo pena alingi musala na yeke de liboso atsa sérieux po soko zimbonga mutu lié okita o mata o kosanza ngo kaka donc soko tie musala na wana ndenge moko ya logique o koboya biloko wana ko éviter ngo pe moko za calme o mon réparation za pa na biso le wana deuxième position to sala ngoni to lo bandeli ya roi passion to sala musala o lingi hein na ko sala iloko na ngana mito za na ordinateur no teke o sombo na ordinateur déjà mais o ba mona basala ki moins sérieux wana za juste bâtiment bazab na vandi sa maramboté moto aza normal penda boy azoluka musane progresser alors service client na bien donc côté na penda soki bat baye ba mona na bango tara 7 ans il y a des belés ouais 7 ans eza vraiment ebelé nengi pa maître Zinga lobby maître Zing mutuna mori elinga na mutu sikoyo ndeki ni bongo eza na bandeko mususu na mukili ya poto na partout ba Hollanda biso baza na posa bas investir na kini awa neti mama ordinateur ndo lobi boye ba roza na ngwe belé ba roza na mwa place mo bazora ngo neti bango kuna izini vomeza kuna mais ba na posa basala kopa ngo muta seria zate yo rolo ba ndenge nini bati kato baya ipana yo to ndenge nini belé ba tout ça la bata poto mais tellement les ali sima mo échelle les ke belé hein échelle les gars belé au moins la mutapoto aye atikeli mo mutu moko boye mutu ana atikeli mo mutu moko boye ti ya comme pas na nga échelle mutu aluka lia mo bénéfice et comme a des échelle comme moi cher ce qui te coûte ngana mutu o kolo biloko ezamo na facilité pour ordinateur ezanga ebele na kati ya mboka bate belé basenga ordinateur mona mutu député na ordinateur ti pa bandenga osoma ordinateur te azo bandena ko banda te pona nini maman ebika ndezala donc sera hier à contacter en tout cas à mon apna série ali donc peut moi une bonne avance à jouer comme ça les restes et à ma solo monte attends na poton ba somba lope mbala moko te alors attends ma VPS ça peut être un bon 10 pièces tu ebika ndete solo là bon maître lobby oyebi ndenge bo solo la maître Zinga bi bo inde bo solo bandeko bozana ba blo na ba ordinateur na bino o bozana besoin boya vraiment ndenge maître lobby en tout cas bo hésiter te bo contacter a opesa numéro na contact ou be contacter biso en tout cas boza jamais déci
vous a jamais décimétre mon numéro no ya portable pour ça la bien la bandeko ba olobi on a besoin ba s'investir dans mambo ya machine. Le numéro là 089 89 89 89 9. Bandela numéro 089 89 89 89 9. Merci en tout cas Binomo Bolandi numéro na wana pesi bozala bo hésiter en tout cas confiance ezali bo pesa biso confiance boza jamais déci ba misale belé ezali ya wa tozana Congo tozana nyonso ba te belé soka opesi confiance oye o s'investir en tout cas oza jamais déci o ya pété o salimo lo no mo bo moi maison no mo ya ordinateur bo eto ni bo zuka contact o bengi o bengi biso et ça vraiment malamu maître tozo ki na vers kochité moi liloba o ezala bande ko mususu o bazana besoin ba tinda bande ko na bango msuba yekola musala maboko neto bo forma rapé o laksa rapé ko bongisa ordinateur to comment. Bon, nous sommes tous dans la capacité au salon, mais les moyens des amants mouqués. Nous sommes tous lancés, il y a formation. La place, il y a place des amants mouqués. Mais tous ont la capacité, mais avec le temps, en tout cas, tous ont talent de gagner au salon. On peut battre belé, besoin d'apprendre. Mais, donc, moi, ils ont été. Il y a tous cinq avant, en tout cas, là, au Simba, comment la mesure, Maître Zing, mais bata potopé il faut que l'oba ingénieur Zing bato potopé baza vraiment na besoin ya ba soutenir bato mais siko yo senga bango ya ngo lobela bango pesi numéro en tout cas ba kobenga yo to ba kobenga biso to kotsa en contact na bango baza vraiment na besoin ya lisungi ndeko lobia basunga yo siko loba na bango mamiko yango sakana nango. Bon on ne sazolanda ngai eza déjà œuvre déjà za de na kati ya mboka. Et ça façon où il faut investir donc sur l'oni na mabele malamu en tout cas faut bukaraga ata bible lobi yango biso to zawana en tout cas to za prendre au biso to yebi il s'agit formation vente tout au sala réparation nyonso tout bomoni bino moko awa série ali ceux qui boye en tout cas boza décider en tout cas bozongisa oyo ndambo oyo boko investir côté où tu peux hésiter na binoté. Ouais. Côté wana vraiment beau hésiter na binoté bandeko nanga vraiment beau hésiter té quand bo pesa biso confiance bo la biso bo c'était na biso na ba appel na ba message na bino bo za jamais de biso zawana pour na kolakisa bino kaka ba bien fait pe ko sunga bino bo za ma blure ebele ba mo ebele dans ton bon mon na biso en tout cas ça la bien bo meka ko s'investir babi mutu faut yeba ko s'investir na mboko na yo eza vraiment idée ya bien batu baza batu ba confiance et ma baza so confier kaka oza jamais de maître moi liloba pour une émission au article 15 au moins on ndenge nini ndeto zolo belasi babino batamisala maboko bo émission boy en tout cas na félicité bino makasi pour émission bonde il fallait zala pona batbaye banini zalaka na nini o zalaka te ngabe na sepe na makasi na nga roye ba kitoko zala isika moko boye to sala moi misala moko boye soki bino te pour lele kuma ka émission mo ba kumisa bango bato esi babonga bato si baebana bato discuter na makambo oyo déjà si esalema mais oyo ezali comme ezali en progression ya bien pour na ba jeune en tout cas ça bien makasi na c'est une émission oyo donc nzambe abakisa bino ya ebele. Merci ingénieur Zing en tout cas merci vraiment merci moi babanga moi bamboti na baoya yo bao bayebio et ça la malam. En tout cas, on a pu se bien surtout boyebinga bolanda ngai ba mbote ebele moya ko to banga ko tanga liste ezamulai o amoni ngai ebinga ba ki na pesi mbote na kombo na Yesu surtout. Ah merci ingénieur apesi bino ba mbote sika bozali nga na profiter nanga na pesa ba mbote nanga na pesi na HD la congolaise chaîne nangai maman Espérance. Et bon, on a fait ce bambote belé, joyeux anniversaire, encore une fois, marié les gars qui t'ont fait bien. T'ont fait qui m'a bien, Ngaï, Jésus n'a fait qui bien. Bana les volcans, t'ont fait qui bien, merci vraiment maman, merci beaucoup. En tout cas, biso ba journaliste, t'ont fait qui toko, biso ba journaliste, t'ont fait qui toko. Boyende zalaka, vraiment, boyende zalaka, merci vraiment. Et mon équipe, bon mon kozali. Mote nanga na pesina, Patrick Trésor Mangasa. Trésor Mangasa na États-Unis na pesi bambote Patrick Ekafu na Belgique na pesi bambote siko zalia ya même moral toujours ma bondeli toujours to bondela toujours Rachidia Soumani en tout cas motema ya maman Rachidia Soumani motema ya maman Gloria Moloa
aboti ya bébé adoré na pesi ba mbote esiko zali et Félicien Esanga Logi mon oncle Esanga Logi papa bio na pesi ba mbote belé en tout cas na pesi ba mbote belé na bobo musuka Logi yema maître privé ya za simana nga pembeni nga donc za la nga Jacques Mukoma bala zanga lisumu 20 ans d'amitié za la raté donc na pesi ba mbote na ba wona so balinganga ba yebinga émission na bino yango yo bola boza toujours branché scotché donc réalisateur nanga Ramsès et Combo papa merci na confiance mutazo zanga bilili boye MP4 Dominique Moulumba na pesi ba mbote belé belé to monani à la prochaine soki nzambe azongité en tout cas bana poto bana monde entier Dej d'Eric Amani motema ya mama na pesi ba mbote belé zeli esiko zali maman Marie Claire ba mbote belé esiko zali en tout cas Maître Zing, ingénieur Zing, en tout cas, merci de la disponibilité. En tout cas, Zambia Bati, la paix, ça va qu'il est belé. Vraiment, bonne journée, bonne continuité. En tout cas, merci. Bye. Tout le monde à la prochaine. Vous êtes toujours branché, scotché. Rula sa papa na bango, rula sa sali suwa, bateli yero bana zela, rula sa sarata bares, rula sa papa na bango, rula sa kisara dubu, rula sa plana dinanga, biya menala banda janini, rula sa bisanos, ya mama koma. Awa siko toko embate, pour rouler je sais mais les sifflets soit cadence. Ebandagawa, Yangwe Bandagawa. Ebandagawa.